Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apesi la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Allô, grand frère. La marraine. Boni. Attends. Non, Zolando awa. Empoisonnement au bauti côté là yo. Nena ye bano zande ni. Na uti ko bima kutu hôpital Karalelo, na salaki na Saint-Louis. Na salaki na Saint-Louis. Oui. Na colonel Fabien. Na colonel Fabien, si. Donc pour mon comment est-ce que congolais azamote mamabeli. C'est pas grave. Oui. Ça n'a ce n'est pas grave. Bundi ça n'a ce n'est pas grave. Publier n'a na ba insulte nyonso ya mokili, ce n'est pas grave. Mais empoisonnement. Papa nanga te kolongola mutu na mokili za page. Empoisonnement te nyonso j'accepte, mais empoisonnement te. Mais la marraine, et bandinde ni po ba ko empoisonner yo. Bozaki na problème na mwana mwasango? Papa nangai, si koyo question yo zo poser nga, na te poser question wana 1 million de fois na za na réponse te. Yango balobi mutu oya ko boma yo. Eza kaka mutu oyo bo sekaka na ye. Peut-être mutu oyo zana ye ennemi. Après kutu na likamuna yo te po boza ennemi. Mais mutu oyo zo sekana ye, yenda zo boma yo. Donc na minute naza ko se poser ba question. Nazo benda bilili ya mutu moko. Nazo mituna pas ce point là. Mais la personne ozo ebaye? En tout cas, Nano repéré aider. Nasi pour ngai lokola déjà makamangwe za na niveau ya police. Moyen na tanga kombo bo ezali pour police alobi na ngai pona za la beaucoup na sagesse. Ah mais oza déjà na mutango. Oui, naza déjà na mutango. Et puis à qui pe numéro police déjà a compté na kati ya téléphone na ya zo landela. Lozaki landela ba makamu nyonso ba masolo nyonso po akoma tina poya ya poison na moni ba congolais to ye de loko moko te. Tangu yo zo sala mutu mate. O moni kane to zo na téléphone boy. Oui. Ndila so zu numéro de téléphone. Et si tout ce qui numéro on est abonnement. Bako benga mezo babandi ko landela makamu nyonso yo banda ko solola. Si. Bacho en écoute, ouais. Basongeli na si babandi ko contrôler ba
bani po bayeba eske na répertoire na yo makambu ya koboma nga eklei kobima ozomona sikoyo même si eza na lingala moto azotraduire azali si donc eza makambo ekoyebaya na niveau ya police eza lisusu blague te tomemi yango mpenza likolo mpo lelo nalingi te tozwa no boyembe na miniti onga na te ebembe me na miniti asi na lali bokomi kolela la marena siko par rapport à l'examen c'est bon basali nga baexamen nyonso basali ngai ezaki na examen moko efale basala ngango naoloba boye mpo estoma batiaki caméra oyo caméra ngo eza loko esaka pota na estoma esalanga estoma pai limbisaka papa esala loko nayebi ya kosukoso ndire loko boye evandinga na mombongwa nazo comprendre pardon basali nga nettoyage ya estoma nzambe asali mpo biloko na bango wana ezalaki neti oyebi neti petrole batie na mai oui siko petrole ezobina na kati ya mai ezalaki mpena mélange te na selon plan na bango nde basalaki ezalaki mokie donc docteur alobi oyo eza grâce oyo eza grâce donc basali nga baexamen nyonso basali nga bamakambo nyonso en tout cas je suis sauvé à 100%. Là sikoyo soki balandeli bamakambo yango nyonso tu yo oza na possibilité ya kodénoncer mutu wana o otikaka ndenge wana parce que à tout à l'heure na landi na émission ozoloba na chambre na mbetu na ya hôpital ozoloba ke fo bato mokili bayeba mutu wana alors nayebi te soki lelo makambo yango ekomi nango stable yo kodénoncer mutu wana to kotika kaka peuple congolais sui azalaka na kobunga ndenge wana ke bakoki mpe koempoisonner mutu mosusu nakotika ye bongo te congolais ifo ayeba ntango bakokanga ye na polise ntango polise bakokanga ye bato deja mokolo tokende tribunal na kobenga mokili mobimba eya ntango mbila akokanga ye c'est là où tout le monde bakoyeba ye na minute oyo nakoki kodénonce ye te po enquête eza nano en cours mpona kodénonce peut-être eza mpe ye te mbila azolande peut-être eza yango mpe ye te peut-être eza yango motu mosusu abandami na nsima yango mbila azwi na numero presque ya bato oyo baza entourage nanga po babanda kosalasala bankete vraiment nakozwa ota mingi te namoni ke uti hôpital nzambe asunga kaka parce que mokili yango mpe kaka nde olobi mutu oyo akoboma yo aza mpe kala mosusu na nsima na yo pembeni na yo motu oboliaka na ye en tout cas courage kaka tozelaka ensuite tozela kaka et puis lisusu likambo su na lingai na batita oui kamera opembe eloko yango ezali tekanga na mongongo pardon papa eloko su na lingai na batita papa na ngai bato baza ebele empoisonné na kati ya hôpital hôpital wana oyo otangeli biso ya colonel Fabien nayebi si yo bazairwa bato bazoya kuna oyo batiekeli bango bapoison yango nazobituna tokeba to yango naoloba tokeba poison ekoti na poto est-ce que nani ebala marraine eza bato ya gouvernement to bato kaka ya kimotema mabe kaka alinga alimi aboma yo kutu te est-ce que gouvernement yo moni gouvernement yo tielanga poison est-ce que nga kutu nayebi bato ya gouvernement siko tunanga nayebi kabila te nayebi nanga bato ya gouvernement te naliaka na bato ya gouvernement te nganalu basalakisa maleza bato ya gouvernement siko poison yango par rapport à jalousie kaka ekomi sikoyo jalousie yango wana na communauté congolaise tokeba na bilialia tokeba na bimelamela tokeba na ozombila otelemi okei otiki tokeba poison yango ipare nde nayoki bakombo na bato sufi moko tozalaki ne wana ipare alobi eza na poison moko ezowuta kine bazobenga yango poison ligorodo wana soki ezwi yo wana ya retardé baobenga yango poison ligorodo poison retardé donc na nzoto esalaka au moins ba 3-4 mois po esala lokola neti bato bayebi te ke eza yango
il est bon ce conseil ni kopesa na bande konyoso o baolanda biso na minute bande konyoso baolanda biso na minute oyo d'abord on a la marraine na o remercier Nzambe ndenga bikisi ngai na étape oyo po ezalaki déjà étape ya nkufa ezalaki étape ya bomoi te Nzambe bimisi ngai na libulu ya nkosi libulu ya Daniel azalaki ndenge Daniel abimaki ndenge pe babimisi la marraine na bimiso eso est-ce que mutu mususu pe so akote sika wana kobima pe lokwa la marraine ya mwana bande konanga mokeba conseil na zo pesa na ba passion na ngona ngonga all ande konanga botika bimela mela na basi botika biliali na basi na pe tilo batute na bato bazo tozo yeba na litute nani bokeba na boko mana mayele bele mena basanga na ndaku na yo langwa na ndaku na yo ngai réponse na yango wana. Bon, merci la marraine, tous autres amis qui étaient vraiment bonne guérison déjà. Ceux qui étaient un peu samedi aux autres pendant nda kuto kuto na auto sur la pena bien. Merci papa. En tout cas courage. Au peut s'appeler prophète de la sap bambote mingi. Yebisai nyongonanga futate. Non c'est la futa yango. Olobi? T'es premier, t'es le Canada, on est entre nous, on est en famille, na le Canada comme ça tout solo la bien. Bonne année toujours. Merci la marraine. Ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Donc l'agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à miner été ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose en ligne de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 Masoro lingo lia bien foya na Galaxy Mambo. Na solo exact na kitoko. Le kota kota ba restaurant. Mais lo que les gens ne pas mambo la barambi te. Et ko découvrir que mambo la bagareke. Et ko découvrir que mambo la bagareke. Ba play bayaka. Mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo. Donc c'est que bon ba les onyama. Galaxy Mambo. Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yesa rapide yeyo. Oyo alamba ma pamba te, ala moto moko ra. Donc il y aura pour 15 personnes depuis l'anniversaire. Donc moto moko 30 personnes ba oyo. Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Où Tina Mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo Dora bien. Folia bien, Maramio fait bien, Talara, nulle part ailleurs. Voilà, quand tu as Mambo Galaxy quoi.
au Belvilliers. Mpona mambo sadine alia nakomi baba osala eta ya bambisi oyo bambisi ya monia na mona na ngai yango meno obelekilinga na solo eza pena kitoko